Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, ça des shows Denar TV, merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakande tu sur la kanabino papa mama simba nabokepi. Na ina moni sabino vidéo moko batindelinga balobi papa des shows beta kaka di solo kebisa bandeko basi na bisala sala. Problème eza bwe na mokuse. Ndeko mwasi alukaki asala tatouage, bobenga ngoni acha crayon par tatou en fait. Au Rolanda vidéo, au Kandenga a expliqué, je connais pas trop par rapport à ça, c'est-à-dire, au moins des bobettes ça tatouage, au longoli je ne sais pas poil na yo ya misu, pour ba tatouer yo, etika la je ne sais pas ya libela kande ba na basi basalaga. Yaya, oza kitoko ndengo zalaka, keba na bisala salande konanga. Tolanda na nu liboso vidéo, et bongo to meka kolobela nasima Tolanda. Lobako mama pona nino komi boye na elongi natiaki ba crayon ya mai ya tatouage pona nini beauté beauté siko boye komi suki toko makasi ha na community going mais siko boye ndenge salio boye est-ce que un jour kozongela so ba beauté toko tikala naturel souté jamais na otia souté conseil nino zo pesa na ba oba kweli. Voilà, donc ndenge ezana par conseil yo oyo salite ko salate yaya aluka ki abeta tatouage ya isika bochaka ba crayon na bino awo ba tatouer awa ndenge bosalaka yaya ngakutu na kamwaka mwana mwasi kozala na beauté naturelle eza très bien mama za bois noir aza na po ya bien yaya zala ndenge ozali zala ndenge nzambe asala yo bolingi bisala sala par contre un homme sérieux komona mwasi acha déjà ba tatouage na nzoto par-ci par-là yaya ezaka bien te ekitsaka mwa sansa mwasi na ndenga mabete tantôt mama yo so salango soit au regretta apeza ina ba erreur oui ou soit to zaka na tendance à salango yaya ko sala te ba tatouage en général tatouage na nzoto mwasi eza bien te aluka ki a tatoué sauf que biso tozana ba matériel approprié te pona ko sala ba jara biloko aboy yaya bake ko tatoué yetala kote ki ko sukela. Siko ya boyo koki kozwa cancer, oki kozwa cancer elongi mobimbe poli Pourtant cancer wane ko beto na visage ndenge wana eko toucher misu. Omoni déjà infecté misu. Et loko liboso e infecté misu. Parce que ne sika wana soki batatiwe ye eke cancer e beti ndenge sali wana. Problème a liboso eza eko simba e misu. Misu na soki e baby vipe baby yaya. Na vie kozanga une partie du corps eza souffrance. Kokata na maboko to makolo kokufa misu yaya eza problème. Tala risque mama azui pona nini koluka ba tatoué o nzamba chayo ba makiki oyo zanango ekokite yo lingo sala ya yo omi dessiner selon choix na yo. Tala conséquence oui. Yo koloba mete shotika singanga yo na sala ngo esala nini oui. Toboite yo o encourageara nyonso ezara mabe mais biso to lingi ba oyo basali mabete basala te. Voilà. Que se tatouer en général eza mabe mais par contre il y a lukaki asala pe bisala sala a tatouer nzoto na ye et sukeli ye mabe tala ndenge ke ko sala ene elonge et soki cancer ebeti vi na yo esali nini e bebi yango twenga to laksabino papa mama ke bana bisala sala okobebisa vi na yo yo moko to landa ye na suka o comprendre makambo a expliquer. Lobako mama pona nino komi boye na elongi natiaki ba crayon ya mai ya tatouage pona nini beauté beauté siko boye komi suki toko makasi na community going mais siko boye ndenge salio boye est-ce que un jour kozongela so ba beauté toko tikala naturel souté jamais na otia souté conseil nino zo pesa na ba oba kweli likama ote lokola yo bandeka. Voilà, yaya na yebisa rabino femme africaine zala ndengo zala na beauté naturelle keba na bisala sala ndeko mwasi wana expliquer
alingaka beta tatouage makiki o nzambe atia ya lobi yango te ya lingami dessiner selon son choix tala côté sukelier biloka boko mona bo causer cancer elongi mombe koti pota elongi baby misu baby ki mwasi na ope baby pona nini erreur muke. Voilà donc otunye to lobangwana ya kiba na bisala sala yo mtu zaka na tendance au sala ga bisala sala keba soko zui retour nango ezaka mabe makasi. Merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez que ça va bien. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Ciao.